Chef de l'État de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo Fachibeton, ayambamaki lobieleki na président des États-Unis d'Amérique Joe Biden na Maison Blanche. Au cours d'un entretien bilatéral au Salamaki na bureau ovale ya Maison Blanche, le deux chefs d'État ba aborda ki ba sujet belé, lokola makambo etali politique, diplomatie, sécurité, commerce, paix, investissement. Mokonzi Mboka, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobelaki processus électoral na République démocratique du Congo, financement na yango, pe respect ya délai constitutionnel. Mukwantombolo alobelaki lisusu situation sécuritaire na est ya mboka, agression ya ba groupe terroriste M23, soutenu na Rwanda ya Paul Kagame, monguna ya peuple congolais, pe surtout nécessité ya ko faire respecter ba décision ya mini sommet ya Rwanda pour na cesser les faits immédiats pe retrait ya ba M23 na ba zone occupée. Chef de l'État a insisté qui pour une implication plus forte des États-Unis d'Amérique na conflit oyo po na kocha pression moko ya makasi na Rwanda pour stopper ko soutenir ba M23. Na tour na ye Joe Biden, chef d'État des États-Unis d'Amérique, a salué ki leadership ya président Félix Tshisekedi pe engagement na ye pour na kimia pe prospérité ya République démocratique du Congo. Boindezalaka. Kejo